Nós estamos aqui na praça. Ah, tu ali awa na Zandu. Namoni awa ba mama bazoteka bilamba. Sikoyo ndani ngo yeba. Bino bozo. Ah, na yebi na ngatemo. Bana otambola mingi yango wana ye retard. Na ngi ko yeba. Soki ba mama bazokitela na combien commerce zotambola ndenge nini? So awa ya combien to sumba ba 50 000 mais au gagner muki. So so teli ke mapite moi mona mbongo ngo ezali. So baka biloko mais mbongo ngo ka so gagner bénéfice malonga ezala côté. So baka bilamba ba l'autre que tu parles de cas tu na kama bénéfice muki pour la bénéfice. Sikoyo ba bilamba ngozo uta wapi? Ba bilamba ayuta chini. Ah bo voyage. To sumba awa, sumba pas chinois. Sumba pas chinois c'est teki. Bango ba sumba ba oteka ngo. Bateka ngo Mais ba bebisi commerce na tama kala bino mo poser ko faire. Bon moi on fait juste tout ça ni. De la reza passe. Au sumba au voyage ndengeni. Bon moi tena mapo. Boteka na bino bien. Malembe. Mais comme tété, malembe. Comme ça tombola ndengeza wana. Papa. Tombola ndengeza wana. Comme na mbongo. Faut nga alikema. So yena alikema te mwa mona mbongo nango ezate. C'est pour ça que je peux réussir la boye. Donc aux appels à okoya. Iko bino bolobi ndenge nini to sala pona mboka yo e développer pona. Comme si on ça ndenge ni. On ça ndenge ni. On ça ndenge ni. Moi je vais dire ça ndenge ni makombe kileki. On ça sunde. Problème ezate ngai pe naza na mbongo mingi te naza mosala nzambe na kobakisa bino na commerce. Muna ngai awo lito. Pesa ngana no mbongo pona bakisa ba mwana commerce. Mbongo susu. Mbongo. Naza nga millionnaire te. Ya gazoza ongo. Oh, ya mbongo ya gazoza boko chango ya commerce pambola bino nzamba pambola bino. Omoni ke naza na Biblia na maboko. Nazotambola na expliquer bato soki Yesu azalaki nani. Chango na commerce. Nzamba pambola bino na. Bochango na commerce. Donc bochango na commerce bomona mbongo wana ekobota mbongo. Merci. C'est plus limite.